ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission Tolobela Mboka Congo na ebisaki bino ete tozali kolobela maemanso bazali koleka la République démocratique du Congo. Pe na ebisaki bino ete bana mboka bazalaka penza na posa ya koleka la émission. Lolenge mokona lelo lazali penza na moko ya mwana mboka o ye moko ako se présenter liboso la bino pambate loko nazaki na mwa matanga bambela na bango ezalaki kasi lelo na ebisaki papa yaka poete oleka la tando eke oloba nini o olingi koloba pona ekolo wayo pe nini olingi koyebisa bandeko na ba congolais o bazali bisika nyonso kasi lolenge nga penda na lobaka la bino j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et na denosaka ba insanité na yango pona lelo penza la lingi invité à loba na linga kala no invité moko a loba pe na sima ngai na kotuna mwa mituna pe na koya ko sembola penza na sima bolanda ngala bokebi nyonso bisika nyonso ezwami bino mbote mwana mboka mbote mwana biso mwana mboka bato penza bazali kolanda o pe na etando eke partout dans le monde chaîne na biso ezali en direct de l'États-Unis pe bazoka biso pe na mikili nyonso pe na fin fo ya République démocratique du Congo na yango bato bakolinga baye ba kombo wayo opesa bango nano bongo tokota na mama elikambo mon angai c'est Jean Kapongidi John. Vous allez congolais à solo. Vous allez congolais à Makila. Bande ko balandi poete awa tolobaka misoto lobela mboka Congo na yambaka mingi ba congolais be étranger penza na yambaka bango te. Kasi mona mboka ya solo za congolais ya solo ndongo lobia Makila. Ozali ko mona penza makambo mazali ko tambola na mboka wayo. Nini penza ozali nango ya motuya pona koyebisa bato pe nini ko yekoloba pona bakonza mboka pe na bopoza na biso yambo okota pena na mama ya likambola o nini ko yebisa ba congolais. Nazali koloba pona peuple congolais nyonso pona mai oyo tozali kolanda na mibo zako na mikolo zako ya pona élection to fongola miso po mboka oyo ezali mboka na biso moko ezali mabela bakoko motu moko akoya kota mboka te sans biso ba congolais to telemate ce monde tozwa appui à côté lema pona ko dégager banguna oyo bayo ko sambutu mbutu ngata mboka na biso po to débuter bango de roba kende po mboka ya limboka biso Congo tale luba na classe moyen batanga mala malite ko lia malonga zalite e bango kuna na bana bango donc presse bango tout bana bango tout bazali ngata mboka te bazana mikili ya poto mikila bapaya donc ba otanse bango kitoko po mbala simata mbo awa ba suko konza bana oyo ya biso awa eloko nto boyango banda na députation basali demande awa basali lokoma malonga ezalité bon sikoyo et comme tango élection bazonga susu ba dina bango po peuple voter bango susu et ko tiko sama tam ko monter peuple congolais fongola misu ba kosona lipate ba kosona ilambate ba kosona pour le TB kepité ko voter na bano yo na niveau universitaire onano basali na musalate ba on se basali na gouvernement oyo to ko voter tam mongote ils ont un parlement, ils ont un sénat. Pour d'abord, mon conseil, je mon couteau. Azapi mon amboka te. Soit que mon amboka oyo, ne nga mboko échanger. Makambo yamboudi. Pona ba enseignant. Tilelo, ya boutisa na lo morote. Ya boutisa na lo morote. Ba to za souffrir makasi. OK, enseignement de mto simbi mboka. Soit quand semeza okufa lilo. Et communiquer mon avant que la classe 200 francs pour appeler sa maître. Na ba école supérieure faut $10 $20 mais ce koyo enseignement tokenda wapi bana zo mayele ndenglo banu bien za mayele e rosomba ba diplôme ou bien ba licence yango to boyi ki bana mboka to telema makasi pona mboka na biso etelema ezala mwana moke ezala tata ezala mama ezala bana zo botama ozali congolais botema makila ba congolais faut to fongola miso tempo na mboka miso to so mboka na biso vraiment bande ko balandi boyo ki passe makasi likambo ya eteolo ata kotokoloba to bafuaka eteolo te po ete poko ma ministre sengeli balakisa yo ata ko ba président de la république ba fane bonga bango bate ya kibino kasi toyebi po bino tango boyaki na mapolome te tango boyaki na bilo bato pamba bosombi ya kosomba na baitando eke kosomba ka toyebi yango me kasi moto esengeli classe papa lobi likambo ya motuya alobi makambo ya mbudi balakaka bato uta kala ke bako tombola ba enseignant bako pesa misolo bango tikino lelo
pe ya solo kela si bandeko bangai tokotambola ngana kabuya l'homme puissant na betelo mususu bokomona ete mwana soka ina mbongo te kaka ndenge papa lobi boy cours malongi ezali te molakisi to pe professeur akopesa cours te pola nini bango na bazwi mbongo te ba parents nde bakomi kofuta bango ba parents nde bakomi kotindela balakisi mbongo kasi bino kibokonzi ya bino ya nini mwana mboka na asir ke ozali kolanda makambo ezali komisalama pona maponami pona yo penza mapona makozala to makozala te na lolengo ezali komonela yango pona ngala biki maponama ezali nango te nyonso ezali pona koambri peuple congolais bamende so mikolo po bango za toujours en pouvoir na pouvoir mais ambalo yo bakolonga te peuple congolais to telemi makasi si ça veut dire kokufa to pe bandako ba continuer so na esika bafandi ezala na sénat ezala na parlement to bandako na bango o bango basa kolia ba kosanza il traite 3 mois il 3 mois to beta ndete makasi il traite 3 mois on se passe donc suka na bango donc ba lukanza ba kokimela to za toujours na bango donc mo trop ki manambo côté ba kozongi sa on se ba ibaki na peuple congolais mwana mboko azali peza sir mwana mboka Joseph Kabila lolenge pe ye azali pe ko betia makasi maye bino bozala mandoki te boko kimisa bango lolenge ba vu la voix du peuple c'est la voix de Dieu nzambe to sambela ko to senga butula moyi akosunga biso nenga sunga bana Israël to beta masete makasi ke Kabila alinga lingate azo kende fois kende atreso kimi akata mboka mso to zambo mso mboka mso na mboka so to jiri mboka na biso kasi soki lelo Kabila ngo akei kabuya pardon comme on le kangala monoko nani penzo bilo bomoni ka kozala pe mokonzi ya malamu pota kita na sima ya Kabila pe abongesa po ete ndenge bilo ba congolais bozali koloba ba opposant bazali belé ba to kende na Bruxelles awa ko yokana ba pona moko na kati na bango oyo ako remplacer Kabila soki bango ndenge ba otiko ko na konetelo basko na Afrique du Sud o bango ba robaki ba monsieur candidat moko na quatre groupes bango donc yango des peuples congolais akoza simba naye po to bengala mungu na kende mwana mboka baza na Afrique du Sud Guillaume Mpinga baza na mboka na oyo na nana Mpinga la merveille bato baza kuna bino nyonso ba apôtre Doudou boza kuna na Afrique du Sud balobi ba konze baza kuna na réunion na mboka Mandela papa langai sala na so ba bishwa na yo na ba opposant nyonso baza kuna yo ko kozala ko konzima nani aza mokonzi na bishwa na ona na pona ngai ya moleka munene pona nga bon na pe non baza ebele baza 6 choc à moko le ko ba so ba nimike Moïse surtout dans Moïse so ba bazo Félix Tshisekedi surtout na Félix Tshisekedi so ba kezala nani maître nani Fayulu surtout toujours na simanaye pour que tu benga na mungu no kende akende so ba mboto tikala to bon so mo kaka soki siko bango so bayokani balobi lokwa Kabila zo banga Bemba Gombo balobi Bemba azala mokonzi po ete bakiza so bafundaki ye balongi ete lokwa Kabila penza zo banga ye bango balobi kasi to soutenir Bemba bino population boko lobani Bemba azali mwana mboka azali makila ya mboka soki ba soto bike to soutenir Bemba soto peuple congolais to toujours na simanaye po yeso azali awa donc bangula ba mo bandi azali wana banoki ba moko avant que ya banda musala siko mwana mboka ya solo tozala posa bango le bazoyoka na Afrique du Sud bozolanda population congolaise mama Chantal yao bazali na souci ete bisika bato bazali ba opposant boyoka la malamu kasi soki babimi na baona résultat ya malamu te po bazali kula to ebipe ba masque belé le 29 bozozela bango ba pesi bino ki mamosi kelevé nini population congolaise bokosala population congolaise bango tout tozala mobiliser et puis tozala nsima na bango neto yambaka Jean P Mbemba Gombo na tango akitaki awa bango na population ndenge yambaki nanu po bayebaki wana nde azali mwana mboka babi ko nazali mwana mboka et bango tango basaka donc bayi na bango donc bapesa bato bambongo kotinda bato koluba mituka po bakende ko bango mais wana donc apesaki mbongo te ni te mais peuple congolais meke o ezali makela nanga ali mwana mboka nanga il faut to kina biso tout kaka po to sauver mboka na biso nazolo baboy soki bango kuna bayokani te ba opposant ba welani po bazapela kati ya kowelana na ebike population congolaise bozala nzala bolobi ata mutali boma ya DRG biso me Kabila te mais quand même bosala pe choix ya malamu
Poko bosa la teke Kabila kokine ko kendelelo. Mais muta kiteli Kabila aye lisusu mabe ko leka Kabila. Boko lela lisusu Kabila zonga ndenge bozo la Mobutu lelo. Soki bango moko bayokani te. Bino siko bobombele bango nini? Nini boko sala pona ko tombola mboka la bino moko. Bino ba Congolais. Soki bango bayokani te sont au peuple congolais, c'est bien tout ça pour na bango. Ceux qui makele rotanga et rotanga pour que mboka mbiso donc ezana kimia. Voilà donc peuple congolais azali déjà décidé ceux qui loi, ceux qui bomoyi to kufaka pour makila mboka na biso. Pour comme le loke moi maladi moke au Angola, maladi moke bo Bruxelles, maladi moke bo au Paris. Bah, on peut qu'on va souffrir. Ok, mboko ezali na biloko belé, peuple congolais mutu moko le lanza la terre. Ne matin ba transport. Tala ilo avenue université de ndenge komi. Mbula calamité zo banda awa. So mbule bandi sikoyo. Tokusuka wapi? Na ba mama oyo ba ke na so biloko na gambela, ba no kulika nzela ni po ba so biloko, ba ya kolisa mbota na bango. Po so ba bimité, moye bana balia ezalité. Po ba papa misala mboka, eza salira malongo d'abord, eza kotute. Maman ni ba komi kolisa banda kolisa mabota. Mais ceux de l'eau, nzela wa bongisi nzela ote. Ba maman ba suku nzela nini? Faut pas que so biloko faut ba lisa mabota. Papa nanga ya solo ezali pasi pe mawa na kolobaka makamba boyenga penza maya miso ezali ka kotanga ngai Steve Zao molonga nya Sophie Makoma Arthur Ndombasi ezali pasi na Kongo la zo ebisa bilo po bilo bozala mikili ba paya boza penza komona malamu te makambo ezole kalamboka oyo tango bozo mona ba papa boye baza kondima risque koloba makamba boye yeba ke mutu asalembi alobi makila etanga biso pamba te ta musu ndenga vandi boye okomona peke musala malongeza te okomona ke nanda ko pe erboko boye moi kimi ezozala te mais azali moboti azali na bana mais tango boli congolais komi koloba la lekale tando eke na loba na lembi atala tango mobutu bato balobaka boye te c'est que bo comprendre ke ya solo pasi ezali bino bato bozali na libanda bo soutenir bandeko na bino bato bozali koya pona maponami awa like ointemoni bo sunga bato po ete bozoya pona changement bo sunga bandeko na bino ke dizafuila Bosunga bandeko la bino Dadi Boembe Rita Mawete l'enfant propre Fosca di Kiese na molonga no mama Solange Giwa Nzambi na molonga na yo mama Sylvie Mwamba Bosunga Congo Arthur Ndombasi Bosunga Congo Dadi Boembe Bokile lo konne femme pekato bosunga bino bozali banda mboka bosunga partout vous êtes botala bandeko babino tango bazolo ka bazolo bapona sentimenté bazolo bapona sentimenté bazolo bapona passe mona mboka kasi nini penza okoyi koyebisa kone nanga pamba talobi ete ba machine sengeli babanda siko kokene kolakisa bino yango bakotela ngona ba province botala ndenge nini bazali ko salela yango siko bino likambo yango boyambi yango lolenge nini bino bayimboka Congo. Ce banamboka, tu vas que calculer mon doigt ça qui donc les choix déjà. Il y a un bac sur machine on n'est pas colonanga pour bazon ça c'est toujours montamango Kabila na pouvoir. Mais peuple congolais na minima bakoko et tellement qui et tellement bilokwana na opposant tout ba tellement qui yango que machine à voter non machine à voter. Donc na va irne net voter kala na bulletin soit ya kala sans machine à voter. Soit machine à voter, zali élection à voter Kabila Kende, soit de transition mais sans Kabila. Machine à voter toboyi yango. Tant moi na boka Jean-Pierre même baikawa, tant que ko s'enrôler. Ça qui 6 minutes. Libosa machine ça qui 6 minutes. Bongo na mukolo moko donc batuboni bakosala kuna nakata machine wana. Bongo na bamboka, ba mama mikolo donc est-ce que baby comment machine wana baby yango te? Baby Angote, wana baza kolukande tricherie, mais tricher mango donc déjà zéro. Peuple congolais ça font déjà misou. To kokena vote sans machine à voter. Machine à voter, machine to boy machine wana. Bandeko bayi Congo baboyi machine. Kasi mona mboka mitune ezalika koya papa la ngai po etela moni penza bozali na associé mboka ngai pe nazalika koya. Po totuna kamituna Jean-Jacques Soki mobali mbinga mobalo nanda kono ba pese so tonda mo. Ya pas ton Philippe. Mwana mboka lelo oyo Joseph Kabila ayebise ba Congolais natiki nanga kiti ya bokonzi bino moko botelemisa mokonzi wa bino botia boko bimisa nani
Maman a dit que. Tengala lobito c'est langai sokite. Kaka na bino mo ba congolais siko kabila bingala kera ngalo kwa bobenga ngana lembilanga na tiki bino bo transition bo kenango. Bo bimsana. Tumsa mon mboka champion Mbemba. Tochi a dirigé mboka pour azali makila mboka. Akumba biso et puis tout ça l'élection crédible et transparent. O yarbima bimi pona makila mboka itanga souté. Tala mboka ezoko nyoko makasi. Oui, na Transco. Presque la plupart des chauffeurs nous sont na Transco. Vous allez engager qu'on a été, bah ça va journalier. Mon amboko, sur le comme la Transco journalier, bah ça va journalier. Tout le monde na Transco, bah ça va journalier, on a engagé qu'on aalité, bah ça va journalier. Imagine compagnie de la Transco, bah ça va journalier. D'abord Yemoro et pas Yemoro Joseph na Kingakati. Bah ça va journalier qu'on a. Et puis Kolia déjà Tongo pistolet 100 francs. Yo. Pistolet 100 francs. Pistolet 100 francs, tu peux pas à mouké. Oya Kolia 16h, 17h, boula fou à mouké. On dirait, parce que Kabelo Kabela, mais auto sala musala makasi. N'est-ce pas que ça la musala wala ya mamoli. Mais n'a pas na kuna. Na sali musala pour tambour, na sali 1 mois et 15 jours pour tambour nanga. 1 mois et 15 jours. Kolia manœuvre, boté ma qui se fait na rotaba cadre, to Kolia, mais so va ona maki, va ouvrir maki sukoy. Nous avons souffert makasi kuna na bisoki ba pesi na bolia na mwana après boya ko ravitailler koto yo biloko za kotebele kotips wa katofandi eta ne pas yemo na mokonza mboka nanu kolia malonga par contre kuna ba journalier eza banda na ba ingénieur ti na ba tosté moto za kuna engagé azati ba contre basali ba journalier kaka bongo ce que va compagnie ko la Transco yo ka mongo mama o ka mangote d'abord et pas yemo nanu d'abord domaine princesse de l'Ancélé. Et là, qui me toit à Rosa, on a engagé. Aux congés, Boba, pour me solo, parce que nous avons besoin de Rolia, aucun d'accord. Mais si quoi, il y a la présidence, il y a la République, journalier. Bah, ça donne 30 personnes, à 3 heures du matin. Bengana. Bengana, bango sans préavis. Pour réclamer, il y a Rolia, tout ça, ça m'a cassé, mais Rolia, tu Rolia moins. Et pas à Tata Mokonze Kola. Na Kingakati. À ma présence, 30 personnes à 3 heures du matin, mais c'est pas sans préavis. Aucun fou de panane. Tant que yé moron me consomme yé moron nanu. Aucun fou de pas un ani. Autant bazak pour un bon langage. Mais nous ceux qui boivent qui na Molière, soit lingala facile. Ba benga pa ba konnu soit avec na mino tika me consomme. Nous me consomme quand tu étais attang sanga. Étais tu ça mais le on sala. Mais bon langai na engagé à côté. Toi na sisi musala ngasi basu moron la pesa ngai na kenangai. Ça 1 mois et 15 jours pour faire tambour 45 jours pour pas faire tambour alors tout le temps beauté et puis tu fais na olive na ta salon vraiment si ça me ça no papa bon on a yo na pas bon on a mon salé sili na na cordon tu na cordon ono zelanga na zoya azu jeep na ay koto na kisa a tu traîne na kinga tikuna ay ko ay lobi na ba 9h ono cordon, le 15, non. Ah, les 30. Ah, vous avez les 30. On a cordon de la terre, la blende au les 30, c'est les 30 en beauté, les 30 coratés, les 30 coquilles. C'est les premiers. Le 2, 15 jours après, et le remontant. Il faut qu'il y ait la facile, soit dans mon lieu. Quand on a un autre cas, après 45 jours, on a il y a qu'un échangeur aux zambons. Est-ce que bateau boy, parce que ça m'a mal au ça beaucoup. Ça m'a beaucoup. Peuple congolais ko fana souci. Peuple congolais ko fana nzala na souci. So monike kindokso komi makasi na mboko pona bozangi so mto azangi amonike na ko fana na zo kindoki ndoki na mto izaka ndemo kaka. Donc tout ça déterminé Kabila kenda trepso kimia akene kimia. Même ata longone mais aluka mboka ke fanda afanda pe awate. Azoka na mboka na bango atrepso peuple congolais tout ka mboka mso Congo. Mais batebele balobaka mama Olive mama malamu mama boboto. Maman Olive, maman Boboto, kasi boni Olive pas à rappeler monter ma bébé. On a une mascarade Anzela qui au monde qui a une mutuka, moni mutu atemi mutuka pour mon laqué maman présidente. Mais non, on a vivant de na nini na Kingakati. Batu ba ouvrier bazo brosser. Ya zo yabi mama ye nzale sili mama ye nzale sili. Atuni bango est nini maman nzala nini atuni bango 3 fois. Abinza a son sa mutune yano. Abiske bofota kaye
Voilà Maman Olive. C'est qu'à Baki Omba inaye, amcha qui na fraude. Et le gouvernement comme ça ma casse habillé c'est beau takaye. Jour en pas n'aura ma koloboti na bagarre naye, mon ba ine alandiye, ba sonne tesili, mbala zubaka mususu na mutuka akei ya na deux jeep. Alors ça footing ne boti ko banda kinga kati boti mekao apate mekao nde azumu mutuka sukoyo avec chassa kotoy. Donc ça mascarade moi qui appelle si batu no nini toboite mais ça mascarade. Pour nga moko na viva yango kinga kati. Muto bete nga sote nga mona viva yango kinga kati. Pour to fanda na kata salon. Atindi jardinier benga na papa na ya papa ni na pas na musala aussi ça musala na maman ngai d'habitude na raso na baboye bo pesinga 70% langa ce qui musala c'est 30% langa non si ça musala no zo moto mbala moko ati ça musala ponzo mbongo 45 jours ponzo mbongo nanga mutoki nanga bazama be bango tuna mbali na bazama be to li bango sute bande ko balanzi na bombi e pamba te to ke na suka makambo ezali ebele kasi na yebisa ibilo ke bakongole bazana mingi akoloba machantela yao oyo bomoni kake bandele bakoleka le messieurs kasi na 5 ala bino boye bakobatela nga pamba te to ko pakata ngana kabuya l'homme puissant pona lo lenge ba bombe koleka le messieurs to lo belamboka Congo atande ko Eliezer aloba yango te awa ndeza sombele so kabisa boyoki sekele boyoki makambo ya boye bazali ebele merci mon mboka mama loba ya suka la population congolaise donc maman merci mingi peuple congolais tout ça déterminé tous les mbaté tout ça toujours déterminé tout ça bomoko pour tous les motos nango nzamba ko sokaka lokola sunga bana Israël to longa toujours bande ko to comme penza la suka kasi kozana papa la mikolo mezali ko ya pambate baza déterminé à koloba pe bazali ebele na yebisa bino ke ngala ke na ko sobe information na source na linga ki mona mboka yemoka bimisa asala penza la bakabila amona motema mabe na bango pour ayebisa kangai pe lelo la tondi li subo tondi na courage au seki ba population congolaise bazala kanda botala moto ya bongo ozali tata mokonzi wa bino kasi botala misana bango oyo basalaka baza konyoko la population congolaise nasuki awa bande ko balandi mbote la bino nyoso bopesa merci na kabuya l'homme puissant zaki na sima ya caméra merci na Fali Matoko na montage pe na Cordo Jumi Boembe merci les sous mona mboka. Merci Mananga, merci beaucoup. Natondi Bilobo Tondi, merci na Pape Jay pareil ba émission banga et merci na Pape Jay directeur de recherche stratégique, merci na Sango Mokonzi pareil ba émission langai, pépère spirituel ya ABC. Nevel ompinga la boka kota ngonyo sote na linga ka balobeli ya mboka Congo, na linga ka mabanga ya papa pambate. Merci na bino so bisika bozali, Natondi Bilobo Tondi, Sylvie Molonga Niaki Wanzambi. Merci na bino nyoso Jupiter Bokonzi na Blessé Wika. Congo au Congolais, bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.